4 personnes wana président d'accord grâce temo Moura de la presse na Patrick Engambe koketa zaboye koketa zaboye na magana na longola ngande magana na longola nga sotanga longoli nga pe na ye na vandi ni Kovodor boyoka na kité par rapport ya masolo peut moni pe Davina pété na pas Davina te ko mona Priska à Yewana tandis que premier jour Priska zala comment Rémi a ko signé pour ça likambo munene ko be sa vie privée ya bato ko publier ndeko na biso ya Fifi na grâce welo et puis ote photo ce qui est montage ya Zemi ngaka tu vas te luka preuve hein to luka bena preuve ah ba batela mwana bango za na libu ah bon c'est zo mona lelo batebe ba ebeki kana ndima kwa kala to swana ka to finga naka mais lelo ngana ya ni yo sola na bino se ya ni makwakala ya ni makwakala change ya numéro 1 ya ko défendre ba comédien ngande ko vom na vie Barcelone TV vas-y papa papa maman étudiant na ba professeur Naomi Barcelone TV et merci beaucoup na abonné tout. Ya biso ya Naomi Barcelone na fidélité na confiance au bopesa biso ya Rolanda biso et surtout nga moi na bino Lalou Malé Balabière autrement dit Monsieur Flamingo et merci na ndenge bozara wana pour na soutenir biso ko s'abonner ko commenter ko liker et toi ne l'homme so pesa binoté au belé merci beaucoup et merci na mo boss RK Muchanga Champions League et Naomi Barcelone babi maman na bar maman sokola maman fula et puis façonner ndeka ozo façonner et merci beaucoup et l'autre ça na moi quelque part hein na moi quelque part lelo et l'autre na bomo na moi anglais changer quoi donc ngakata lelo ça venait makambo na zanga mokoti na plateau et merci beaucoup na Real Christian na Moussa Kitoko ndenge rosala et merci beaucoup na Dorcas Ngemi depuis les États-Unis et na Bossan PT JV Shinto ya le père de Jimo alors la nabiso Josie Aker bambote yangwana ebele Josie Aker et Montréal en tout cas c'est dans même moral na yo fongola déjà pour na présenter déjà invité na nga ya lelo et bonjour Kovo bonjour Lalou balobi makambo désolé Kovo d'or babi c'est pour la première fois na kingaka tse mais mbali boso na yete na Naomi Barcelone ya Naomi Barcelone mbali boso te pour amona so ya la émission soit polémique voilà Naomi Barcelone bi Kovo donc amite to zo ça o to soit na plateau o to bunda na plateau o ba tu ba linga rami to mona na ba commentaire hey Kovo okendaki boye ndenge ndini en tout cas ça rappela bien ça là vraiment bien mais na kingaka c'est la première fois ouais première fois et déjà soyez la bienvenue déjà merci beaucoup et merci beaucoup déjà bande ko comprendre déjà nani nazana na plateau c'est Rémi Kovodor yende to sola na ye ebele awa po biso na kingaka tikindara déjà bongo vous comprenez déjà devise na biso ndenge to kindara masolo et to sola ramba mo to kotaka na muzinda makambango lelo Rémi Kovodor succès ye et puis ba film ko beta déjà félicitations hein merci beaucoup félicitations pour to yebaki nushka yaki na maboko ya bato to yebaki mais lelo yo Rémi aussi ami na nushka est-ce que secret zanini bomaki baninga poyo ozwa nushka gérer bon en fait nushka ebele souvenirs ba iba répéter wana pena arabos te na ravier parce que nga pona nga na ba yeni ta gérer chaîne na Kovodor nushka la parce que chaîne nga yeb ta gérer voilà yes comme ta gérer yango wana mais bon le problème est la lourd et là côté dans la stratégie à moto la lui au gros ça aime tout ça émission moko mais même si OK na bandenge no benga no kina bandenge na ngamo tant on a vendu atali à ngabia mais nous TV ba tubazo ba osaka na rond-point anate ba place sunga na opia makambo pourquoi pas na ya nous kana pia makambo na Suisse ko nous ngabia et ya ngamo na mabongo na ngamoko na saka na mo yo na na luka muninga yo mtu luka ki be mtu luka ki lelo moni tant na lobi kezaki loko na nga ti ezoleka na maboko ya bato nyonso tu wana nga nazolandela ngo ndenge ezolekana so ntango namoni ke elekani namoni ke eloko malonga te nese nga moko zongiselanga eloko na nga na maboko
bazong sengelo na ngamona maboko po ibandaki pa na ngamoko Voilà. so ngamona sabotaki yango na tiki so tant na moni ke bato pe bazwi yango basimbi yango te na zong selo na ngamona Bana lupe mbate bato wana. bon ekoza pe mutu Bana makambo te. en fait mutu mutako na lupe mbana mutu mutana ndenge na ye po la lu nga ko betelo na nga emsu film na nga na beti la lu po beti film emsu yo zuko ba terre makasi te mais o nga na beti outre les quand même yo te ba terre makasi eloko ezalaka vision ya eloko osala nayebi ke lo nini na osala eloko ebaselanga mpe implice eloko mpe etombolanga eloko ekitanga c'est tout. Et voilà, Kingakati déjà, biso tukendi yo bikunde tukenda na Kingakati. Soit to yamba Rémi, tu auras déjà photo na yo, tu tiens na page na biso comme ça ba question ils ont côté départ et d'autres déjà on a sélectionné déjà 5 questions on a mutu au téléphone ils ont chargé pour bika ba courant na ça ba kinyawa. Mais déjà première question logo za dans mutu. Question o euti pas et pas ndeko na biso atala rapé biso moi trop na kombo ya Claudia Barbara Lessa ye azana États-Unis azana Canada en tout cas merci beaucoup Claudia na question au tindaki abila lutuna Rémi Kovodor to mona ye na nushka ba filmer ko beta c'est bon mais présidente na Marilyn o abimisa ye o afula ye to mona ka été na ba film o Rémi Sala. Est-ce que baza en bon terme ben babibana. Merci beaucoup pour la question. En tout cas, la vie photo la vérité. Ouais. La vie kofodo batu tout ba yebinga batu la émission. Orano hypocrite té. Na bon baraté. Nga so sola mutu ati na ba bien sola na yiti. So bien sola na ba bien sola na yiti. En tout cas, merci beaucoup la question na yo ngai. Oui Claudia ngala maman na Marilyn na sa maman oyo. Na bandit théâtre pas Marilyn. Marilyn na linganga lokwa ozala idée te lalo. Tozaka ebele ben non ke ba pepito lelo ba Fabrice en tout cas tout ça peut pas bobo manoka tout ça ebele mais Marilyn alinga kanga makasi pepito longo pas bobo ko pas ada ako pas ada o mona lelo oyo na ko ekoloba ke na pesa non Marilyn merci beaucoup pour lelo mondo po ya mbanga so ya mbanga te mais ngana mama to sola rati ngana mama to sola rati vi ba caprice na imoko ta ke maman bibana non to bibana te nga Marilyn na longo la ngande Marilyn na longo la ngande surtout quand l'ongo linga pe na yena vandi na koma même so okuta na place boye mo na pe leketu aza témoin pour leketu ba lekepa Marilyn leketu ale kape pa Marilyn et vous avez so to kuta na ba fête mo ya matanga botembe bo za bopesa Marilyn mote aho ya pe na boye mo na pe bopesa mote abeti mino kara au moins même so yepe pembe na maman boye abeti o kara mais bo choka ye ti le lo ara lem so ara na choc wana non là le problème est ça ce qu'on bo choka ye ko choka muteza ke soki ke na longo epa na kepa mutu moko mais tant que yo moko longo linga obi ko bono longo mala moko longo non wana ezaki ba problème na biso tina moko telo baba ko non eza tipo na bande so na nde mission na ngamba yebi ke na lobela likambo ngo so na zape na tante ya lobela likambo ngo bon nde to vanda ngabela lu mutu na mutu na vision na ye mutu tala makambo osa voilà o mona et ateke opo ko vodo akozo comme ma fille merci Marilyn était non na ko benga mami na programme na ye ou bien na communiquer message à répondre té parce que tant que na biki Marisha ngoyola zawana tant que na biki parti melanga zana tant que na biki ba mama kalunga ba mama moseka bazalo mwana obenga nanga mama ya kotunde bo temps la communiquer message répondre ngati na bengi o répondre ngati parce que lukai déjà na ndaku boye bo sola na ye lalu pour mama za mama mwana baluka ka mutu oyo na koza na vandi boye na biki dès la pese maman moté na mona répondre nga même si tu as écouté la maman place où au moins il va plus se ramener va plus se ramener sur mon tambour le banarate mais stratégie de ramener la koya boy la loubo on ça bien ou a ko na bien mais to le banarate mais tant la personne te répondre nga bon et puis ça fait courage té so na ibiki la sala la luma be ana luka la luna mais kana ko sola nai mais tant la personne la lumbo to boy na première fois deuxième fois troisième fois siko likambo yo na yeko kotalisa po parti melanga na pesi mbote siko zali ma parti na anniversaire ya nani ya la fille nani tu fêter na makota ma campagne nani Arline tant na ye tant to continue chauffeur à côté singa na si chauffeur parqué na obowe parce que tant na kiti ndo na ngamu liko na mala Marilyn parti melanga batu bazala ki wana parce que tant na kiti tant na ye place na vanda ki na mona ba moté tant na vandi emo parti melenga aye abenga kovoyaka mais oui moni biso to vana mama nana le pesi biso mbote te po ani na bovandi wa boto vandi likolo ngabi mama na ina sana mata na kena pesa mère mbote obi ke regarde
en fait miso apambaka ata la le pombe za soni la lu bowelela nini yango mami bana na yo la lu mandi na vanda ka boina lo bango na betaka tolo pas marié ayambanga kitoko pe na betaka tolo moi marié eza na bato te ba génération so marié na linga lukwanga mama za game sur téléphone boinga na consommer na marié na téléphone mami bazoti na téléphone e uta poto mais envier te mais asepeli na double si mama na osala la aziem sur téléphone la valeur même sur valeur bo eza $500 $400 ma pesi pour ye o pesi double si ah maman moko boy azala bien pananga ah pena bien pananga Marlène quelque soit ndako nyoso tu ba défaut eza ngati ma beza ngati mais Marlène pena asa maman moko parfait oui maman na biso bon yaki groupe évangéliste oui pona nga na yebi ke mami na yebi kanda mami ngam to ko yisa ngam Marlène na zati na yebi maman na point faible na ye même sur ba comportement na bino boande ko afficher devant groupe évangéliste même si en nord c'est plus à la non là nous mette to vanda raboui le lo yo ça pas Nomi Barcelone Nomi Barcelone a droit au land de la vie privée na hotel OK oui on voit à la maison la lo la ndenge nini oui à la maison tout na lo vanda raboui ko yeba ndako la lu le lo likambo aza yebi mais vie privée à la lou jamais ayebi la lou ninga sa émission na kovo la lou émission yango ekoti lobby boye na boye c'est tout mais le problème est que to tourner dans les réveils mais vie privée na biso ezaki te que lelo ebeta mandinga mabe pour lelo eloko eboma eza ma vie privée na biso o solisa nani opona nini okena nani opona nini okutana nani opona nini omona yango wana mais un jour tosola na maman départ na yo départ na yo esala pe Elise bakende yo na Elise yo ndongwa liboso nga longwe liboso na vandi Elise tango eko longwa nde to yokuta ngonso toujours vie privée ga obi Elise ve vie privée ga bon Elise sko wana ndinga na evite wana sko yene ta yemi nga na yebaki Elise a longwe tango tokuta na Elise na remi na sali 365 jours mais tango za ndeko na nga yaka na kati to tourner nde na eko yepa Elise tant pe na yene pa Elise na 365 jours na yokuta déjà bandaki non azana ba préparation ya film na yi la lou omoni vie ezandenge omoni tant to lo ba vie ezandenge vie ezandenge la lou tant to ngala na zaki pa Marlène tuzena ba Christian Shoga tuzena ba Getty tuzaki boye na boye façon o ba on est comme la biso dans la biso to nyoko ma ngala na ko tourner Christian Shoga singa kemi on a 10 tableaux oyina na 10 mais M na 10 wana ndio on est 7 ezabila la moyo mais Christian Shoga tourner na yo tourner kana 3 tableaux pamba 3 Christian Shoga à l'accès sur la stratégie à Moussala en tout cas on va appeler son azapé boy va couper Christian moi Christian Shoga so tourner bien té mais même Elise joue à Moussala il y a bien sûr tourner bien té OK on batama OK on Fukama à l'accès biso ko jouer en tout cas félicitations bien dans mon bala pour Emi Moussala il y a même ko filmer pamba o azando kinango o mona Shoga merci beaucoup en tout cas babi photo ni marabato yo ba si un plus bon na biso tant na yé pas Elise na yé ko travailler na ndeko tant na yé ko travailler na ndeko oui na moni pa bon ndeko a boké déplacer boye a OK no sala boye o moni Elise aza muto alinga kibiso mais ezaki ebso vanda pe boye pour asikana sko ba AG ba AG ba président Omar bazo ya retourner kuna sko mona ke Elise alinga muto poussa na pembe na bango a mona ke sko wana nde ba pro ba tout mo boye ba yé nene so boye eta pembe mo ngula te bino ko sala boye o mona ba wena ba oyo vanda ko tali musalo yo la lu musalo to lekine bandenge belé mais lelo pe na mo benga AG pa ipa na 5 musala super kashina mais lelo ezaki episo kuna pa Elise pour ça même na AG au moins ki koganga mais lo ma me changer mais lelo so ma changer ke ko vodo mo benga AG AG ndongo za boye o bengi be Elise oh pour la mère zo ya buyo o boye o jouer pour parce que za ba tournage na tous les films na tuna benga kena tsenge na programme mère tour yo za na programme mère tour za na programme ya mo ni vie ezandenge za ba bininga tombola ka bato. Merci beaucoup Rémi, je crois que bandeko tout Botolanda Claudia Barbara question na yo au mérité réponse et abengara mère peut-être batanga mais mère aoya na ye parce que Rémi aza mwana na ye et to évoluer voilà na maman maman bien na liga kay makasi Marlène lota taka biso na benga mami biso to petit kala bon biso to benga bon mami to benga mami et voilà to les canapes sur la deuxième question aujourd'hui question et outil Istanbul et pas de on Yahweh Mabanza garçon noir merci beaucoup pour mon côté pendant la vision Yahweh Mabanza comme pendant ce béni lalou question ça pour etuna en tout cas merci beaucoup Yahweh après tout na Rémi Kovodor Babi Rémi
banda succès ye yo komi na gay yo komi na excès des ailes makambo ya conférence de presse ya Coquette babi René apporté garant ya kobengana ba journaliste ya kobengana ba caméraman pourquoi yende master ya Coquette voire même ya wa bito tout na voir même caméraman ya master na olekechu yo bengani ye obi bona droit ya kozwa image awa to bengani bango donc liku même présence ya ndeko no lekechu te pourquoi oboyita kotuni question yawe mabanje elamba na elamba tuka na lingango mingi mpo balobi so moi kovodo alolata kitoko naka na boutique mosusu te elataka pa yawe mabanja elamba na elamba babiso tu balalo so moi kovodo linete kitoko chemise ya kitoko basket ya kitoko yawe mabanja merci beaucoup pour la question na yo ntango olobi kutu bongo Christian Seki po Christian nde so ayebi bien kovodo voilà bato balobi ke yawe succès omoni succès so tomulakisi mapeka boye osila oza te na motu moko mpe teke ekomaka ye azalaki mais kovodo bien nanga nazalaka bien na banaomi Barcelone nazalaka bien na baplace Ditron nazalaka bien na batutu omoni nde tozalaka boye lalu Coquette aza motu aotravaille na biso aya ndeko na biso congolais soki mabe ezali mpo ani bato ya poto bakondanaka biso mpo nini bino moko kaka bino moko botekamaka mpo nini bino moko boye na boye mais eza na bandeko mosusu bandeko na biso mosusu bacongolais bao baza na poto baoyo yebiki motema mabe mpo lelo bandeko na biso tu ya poto te baza mabe eza nde na baoyo omoi na kina ebele mpe ya mabe bazali mais na poto si 100 personnes un sur 20 personnes ya mabe oyo bavandela bacomédie bakita na bango bao balobaki bakokitisa miziko nini théâtre ya Congo soko bato ya bongo lalu ese na bato nga na kobetela bango maboko ebele tomona na makambo Coquette ebele batie batitre mabe na bachaîne na bango Coquette moyibi Coquette aza boye Coquette aza boye lalu omwene tovandaka boye fo toyeba kosoutenir keke so ndeko no aza na badefo moko ebele keke so ndeko no aza na mabe yeba ndenge nini ya komemela ndeko na yo koluka teke yo kolakisa pasi oyo ndeko no aza nango omwene tovanda boye lalu so lelo osali par exemple lalu aviole longo basala elongo moko boye so nga na soutenir bato baoloba lalu mabe ovanda obate kovalingai kaka na ndembo voilà ifana la soki lalu na lingaka yo ata lelo bato baloba no mabe nga na balalu courage eza makambo eleka eza ba etape elekaka ebongo so nga na osala bongo lelo lalu po ovanda kobate kovoda opela la scène na moment on a lekala nango Herman Kasongo lelo tomonaki ebele bazalaki kele babi Herman Kasongo totelema biso tu tolobaki boye mais tant biso tuna banomi Barcelone to bena ba chaîne na biso to lekaka ke pona ko défendre ndeko na biso bomoi ke likambo pe style ki ba pour dire que poto laksaki bolingo wana voilà mais lelo oyo na makambo Coquette ebele ba comédie pe ebele ba seki ebele pe ba papa biso to considérer papa mais a muto abenga Coquette Coquette na regretter na kimoyibi na yo parce que tant yo papa oyo Coquette azo considérer obengi Coquette lobi ne bongo bi pasi ni opesi mwana makasi quelque chose ça mwana bongo so za papa malamu osani benga Coquette va entaye likambo za kinde ni boye na boye lelo balobi ke na bengani ba journaliste te mais ba okanelo mabe bon la lunga lo bango boye omene na vanda boye nayebaki mobatela solo ezaka nzambe voilà mpo nayebi na nganga te nayebi kisi te nga na mongala 100% nayebi kisi te mpe moto oyo omekanga na ndenge kisi ozwanga te mpo nzambe abombaka na ye nga po avanda lala na mbetu nanga vana mata na baka nzambe yo nde omona siko bato bokananga mabe ntango tosala likambo tosala likambo na programme lalunga kolobaki par exemple anniversaire nanga nabekisi biso 5 personnes pour nabi que moi 5 personnes moi oh moi 5 dollars mai 5 dollars mai 5 dollars mai si on a 5 personnes wana on a beki saki bino boyi nga 55 personnes pour baxeli nga 50 likolo au moins en tout cas tant que tu préparer le kwana Aminata son père a ebi yango to yokanaki ke tozala nombre tozala ki wana 13 personnes mais tant on a comprendre que to 13 personnes boyi banana banana fait beaucoup ta ba chaîne ni fait ba to ba qui ba invitation dans mi Barcelone on a une invitation ni nous skatif ezali na invitation en tout cas bachaîne ezalaki ebele badaniel ebi en tout cas badaniel ebika bato bazalaki pene ebele oyo bazwaki bainvitation na bango bao bazalaki mais bachaîne oyo tobengaki wana eya bachaîne oyo tomonaki ke na likambo oyo basoutenaki Coquette ata na ndenge ya okotela 100% te mais omonaki mwa ya malamu alobaki alors bino osalaki yango bongo donc bino boyaki bato boapuyaki Coquette non toapuyaki ete ça veut dire eza nini ke lelo oyo ntango ngai nayambi lalu na émission na nga tolobeli makambo ya bien mais na titre na nga nake na tieke yo botala lalu asambwisi moyibi ya Coquette sai tolingani te
mais pourquoi pas nataka maloba oh la loi bimisi ya malamu wana tia on a titre oh mona tolobi na biso bien émission mais titre totie ya mabe po eloko ebendaka bato bana ndeloko eza titre voilà mais tant omoni ko babimisi ki boyibi na ye babisu kuna botande basabwisi famille ya koketi babandaki moyibi bandakala botala papa ye asko ntango ozotiaka même na bafamille wana na batitre lalu toza bato on a interpellé na chaîne oyo batiaki na bachaîne oyo batiaki ya mabe yango ezalaki bobengana bango una oui nga ntango na ye toyai wana ntango nga nakomi wana naokota na place boye namoni o bato ebele ngai bato ebele ngabi mais nombre oyo toyokanaki nombre oyo tozalaki na groupe tozalaki bato ebele boye te nabimi nabengi coquette alo makoko boni oza bien oui kovo naza bien na na nzela kuna oya ngabi oui oza na nzela ozoya mais nombre nga namoni ya eza bato tobengaki te voilà o ndenge nini sungabi tokomi na ba 170 mais tozalaki 13 personnes 170 komo ngabi oui bamaître bazali te infiltré bakoti bato ebele bakotaki en tout cas nazalaki clair ya koloba ke motu nyonso to abima to bandela bato baza na liste omona siko totali ke bato yango mpe babi babima pe te po congolais azala nete ti abo obima te ok c'est bon makoko yo place ozala kokoma awa te papa liputa yo yaka nose bato ke topusi a bien planifié déjà oui topusi bato makoko yo place ozakula luka sale oyo toyo kutana ata 40 personnes tosisa makambo na biso tu ok nazwi déjà sale ok topanzani moto topesaki invitation sotilele testo bango yaka na sale place boye yaka place boye baye tosali mosala na biso eleki bien lalo omoi nde tovandaka boye soki tolingana te ndeti balobi ke caméra ya lekecho za frère na yo mais moto alobi omoi teke bakosi po caméra boyo tindelaki ye texto te po ani na place obo changer salle mais non natindela nani lekecho parmi bainvité lekecho azalaki te ok faut tozalaka clair parmi bainvité oyo koketi ye moko abengisaki lekecho azalaki te so akoa lekecho azalaki te ngai fana tindelaka lekecho non po ye moko moto asalaki makambo na ye abenga bato intele boye na boye omona po ngai mpe na minisi ana yaki na ngai lokwa comme invité mais ozalaki na organisation nazalaki nango mais nayaki na invitation nanga bapienga po soki nazalaki wana me ngai bapienga invitation te ntango bapenga invitation balakisi ke kovo yo mpe ntango ozokota azala na invitation na yo eyaki motu ndenge apreparaki eloko na ye natali mpe lisusu na kati ya bajournaliste bazalaki wana ebele basali bemission na bachaine na bango bafingi kovo dor ofingi nga siko ntango ngai nandimi nafingama na likambo oyo mpo ngai baanalyse nanga bato tu balandaki o bayebaki na bandaki kozala na katikati na katikati oyo aza mabe na lobi ne oza mabe oyo aza boye aza boye lobi boye lelo einisi nga lelo efingisi nga so bino bato yango wana boye alinga kovodo nanaka oblige ya kosala bainterview na bachaine na bino naza oblige nayamba bino place wana nono malamu ke tokende place todeplasaki voilà et merci beaucoup en tout cas tokokepe na bien na Rémi tokokepe na bien en tout cas yawe mabanza j'espère que question na yo tunaki réponse yango par Rémi le pe na Rémi aza très calme très posé ndika no so ya mais Rémi azo sikivango kaka le ba kasitaka pashi et to évoluer na biso mukiro so ya question et uti pa na ngamoko Rémi Kovodor wabi eluka makambo Rémi Kovodor yo kam de banza makambo yo kam de renisa makambo tolel tolamuki ndeka to ko chekaka comment Rémi ako signé ko ça likambo munene ko bebisa vie privée ya bato ko publier ndeko na biso ya Fifi na grâce welo et puis ote photo soki ya montage ya Zemi ya Fifi asimbiango pourquoi ko ça la mamba bongo Rémi Kovodor na plateau bato ne so bobi Kovodor bobi avant lo bala mela oyo pour liboso na yeso na omela beleze babi ki beleze ne pese sanga retour biloba lo mais omela no mili est-ce qu'on a omela miliki pour so lobi mingi ça ka bien pour na okitisa bon comprendre Rémi Kovodor RK Mutsanga mobala Barcelone patron alobi patron ngai na melaka na ngaka oyo melaka miliki va répondre des questions pour que question na pena makasi ya mutuya faut y cinq intervention ya miliki pourquoi ngambo modèle oyo na vie ya bana bato obangi te Rémi ngambo nini ya kotia photo ya Fifi na grâce welo Zemi. Merci beaucoup na Fifi Firenze na lobakande ya Fifi garçon mwindu. Merci beaucoup na grâce welo. Muninga ya Rémi Kovodor. Grâce welo la personne mbote pour la linga bino mingi. Et donc ça ka bien temps na okanga photo na esi bino moi photo na publier bino. Bon oui ko vo sala no. Wa bon sala no. Bango mo le conseil batindi na Kovodor ko pesa ke bango ne batindenga na sala mo. Na kangi bango oui omoni Kovodor. Et yaki na tournage na ngate
na vandi ya fifi abenga ikovo na mona okala oza wapi ngabi afina za ndako to oye mérité lunette tozo tourner na scène na yo ngabi abo tourner na scène nga yo wao yo za bi wana ndako caméra so ko benda moni ina ba photo ibele na kanga bango. Ah Christian c'est bon Christian c'est là on photo oyo s'il te plaît bon biso ki ngaka tu vas te luka preuve hein to luka bena preuve ah ba obati na mwana bango za na libu. Ah bon Christian zo mona siko ta na kanga kiboye kuvo na kangi bena bango ngabi ya fifi. Est-ce que tu as kangi bino bena ko boire na page non piano mbote pour mériter na mbote non il faut tout le bagati ngabi asa boyi ka finir kangi on ko boire na page ouais ko boire na yo ngabi bozela na boîte yango pe na page grâce au la telle page na nga akota ka chaîne kutu yi mwana ndako ya nushka ya fifi mwana ndako ya nushka peut-être ba mona pe ba tele na commentaire ba moni pe ba commentaire ni ba ba commenter les problèmes ezaka nini lelo moni to vanda boto sala ka sentiment voilà lelo oyo mabala ya bandeko na biso mosusu babala na poto akokende mpe boye biso ye na mwasi basali biso 1 mois 2 mois 3 mois bakabwani mpo bayebanaki te me lelo so bacomédien na bacomédien balobi ke oyo tobalana papa so eza ke bato balobi ke non nde na obalana eza masolo eya likambo ke par exemple ya pe abalaki ya pe ntango abalaki ese pe abali mwasi poto claque oyo mabenga claque yo ya pe abalaki mwasi poto non mais lelo ya po yo na ndako ni baya kitoko mwasi na ye coup de chapeau ya pe ba kitoko no bi Barcelone bali yo bwena bwe RK Mutanga kutu babala na Barcelone wa RK mo abetela nga masolo et ya normi te mais RK voilà so bota la considération niveau mutu ko RK avant ni pe baba kovo ni na mutaka ngola na abetelo pe ndenge na lingaya na mwasi na nga bwena bwena bwe voilà lalo au moins to ngabo soki esprit na esimi lalo bala mutu intel eza bino mi bale boyoka voilà so boyokani boyokana bino batuti bosa o bino mbali bo wele ba o ba wule ba o bo kanisa mais boy ba ke tina bwa ke loko na bango moko po ezali kamba somo eza bango moko donc c'est que na minute to lo ba clair que ya fifi na grâce baza na bango wana na mama solo ngasko na yebite je pense là aussi comme le niveau publié pour mais so tanga na kangi po yo yebite ke za internet na biki na go boka même sur retour ya fia go benga nga oui ya on na kamu ya on a bien tout la question oui na boka ki bango ba yebi bango pe za informer ke ko bwaka OK ah zim yango wana félicitations bien défendu coup de chapeau na bandeko soki eza bongo en tout coup de chapeau na ya fifi firenze na grâce welo en tout cas biso tobangaki yo yebika eza bavi na biso le na moni na rolekisa bongo te fona tuna pourquoi ndeko osali naosala bango to émission mobimba ya bango mibale en tout cas félicitations na bandeko na biso boye nde ezalaka babi totika na biso koviva na bacache cache le na ocomprendre ke eza mpena bolingo na ngai ye en tout cas naza libre ya kosala yango po moto asimbi mpe monduki na ye pete mpe mbeli e tookende na biso déjà na shit ya baquestion na biso bato batindaki nakende rapidement na question oyo ya suka oyo bato batindaki e question oyo euti eva ndeko na biso mpo biso oyo avindaka baquestion sans question en tout cas toza désolé question oyo euti passer na biso oyaka na Luanda Priska Makolo Gushi mwana njili ya tongo Priska Makolo Gushi ye abaki alandako pe mingi po sabona pe na nushka sanga vie en tout cas na sabona vraiment na nushka po na mona Reminda sela ka émission na ye na ba film ye ke pe na bien après tout na Remi affaire buzz muta sala ki ke bezwana ebima na miso bato eza Remi Kovodor donc si photo loba propriétaire ya masolo na bato bayi bango c'est Remi Kovodor donc carrément c'est que Remi bazaki membre effectif na kati ya Buzz ngana oyeba Remi fingamaki makasi na maamba Buzz wana voire même confrère na yo Barezi beaucoup mais petit na niveau ya kobeba na ya kofinga na kosaba échange o bolobana na Barezi mais subitement toye conférence ya sortie officielle tomoni boteli biso kaka 4 personnes wana président d'accord Grâce Temo Moura de la presse na Patrick Engambe or Patrick Engambe na ibandi tomona ki était parce que base ezaki Moura c'est vrai parce que Moura zaki wana les premiers jours ba s'attendaki abivé le tozela tout monde a remis na place wana mais to comprendre to moni Patrick Engambe
Rémi Kovodor boyokanaki te par rapport ya masolo peut tomoni pe Davina pété na pas Davina te komona Priska à Yewana tandis que premier jour Priska azalaki te yebisa biso na Rémi qu'est-ce qui s'est passé na ndeko tuni question na Yewana na posa ba réponse pourquoi absence à Rémi na Davina. Merci beaucoup Nandeko. Priska Makolo Gucci. Priska Makolo Gucci. Gucci Gucci. Voilà Gucci na pesi mbote na coupe makasi. Les problèmes est ce qu'on est. Les problèmes est que ngana ngambi tu ande monte. Ngana na chaîne. Na peine 2 chaînes. So na c'est sur Kovodor il a 3 chaînes. Na on gérer le quoi 3 chaînes. So na 3 chaînes moi yo bi fo biloko ekota. Tant on a ça qui baise oui tant to yo ganaki batali ke Kovodor yo za mingi na ba comédien. So ça les locaux ba comédien ba yina yo. Bon dimangote. O mona Davina yo loko so bio ke nango pa ponde batu bazwela kuna caché moko boy et pesa bien. Oui, ils ont besoin de préparer, ils ont besoin de tout ça là qui, mais na besoin ils ont par rapport que si ba ngambé ba koti, par rapport à ce programme à Rémi, na pour ba rendez-vous au plus un tournage wana, ils ont balanté. Ils ont balanté yo yebinga musana comment na monde kona, il faut la ça filmer na semaine na tourner filmer na semaine voilà, ba émission, au moins que ba occupation c'est belé. Au moins Davina, voilà siko moi ni nanga ba Davina na on kolobela ngote. Voilà ce qu'il faut tout dans Davina. On dit qu'il y a mis penaï. Pour le lot, on va te bénir, il fallait Davina ba interview. Oh, les gars qui jouent, il y a sorti, il y a les 10. Oh, il y a les gars qui va te retourner avec Kovodor. En tout cas, va te retourner avec Kovodor. Et là, qui problème qui est, dans un programme ébélé, et maintenant qu'on va la naté. Il y a un autre d'accord, non, non, quand on peut que maintenant un programme ébélé, il y a un gambé, à tiens gambé. À tiens gambé place ouana. Et à tel que on prend un sabotage, c'est pour ce sabotage n'a rien de mal à finir matin. Pour un jeune gamba finir matin le quoi gagner la finir. Ouais, normalement. Parce que yo pina nga la benga batu ba benga ba 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 kina nga malade. Batu ba benga ba lo ba makambo ebele ba mebele. Pende na vanda pe boti batu ba lo ba ke o Kovodor bwena 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 bwe. Les propres années la lo. Dès la vanda bwe. Muko moko teke to va rana muga de la prince. O mona muga Rémi ba benga ngone to ko kanga ba photo ya base. Menga na téléphone ngo benga ngati. Ba benga ngati peut-être da quoi za témoin. Babenga oti dans ce qui pas ma BDG kotaki babenga ngate donc surtout bien obengi faki babenga yo po yo baso ki tayate o beto babengi mura mura bi Rémi nga babenga na ko kanga ba photo na pe non c'est la peine nga voilà surtout obenga tinga final na mura non 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 na mura te po obengi mura na ba tournage na yeba kike to c'est la Sonia ya o to tourner pas Sonia na kuna biso yeba pas Sonia mais na moni ke ba tourner na bango ba filmer bon. Et pas dans la zone qui est là où il y a un sabotage écarté. Oui, sabotage. Il y a un pété. Il y a un pété. Il y a un pété. Ceux qui mourent de la presse, ceux qui chrétiens, hein, babi fait autant aux gens les caméramans faut yo kaka pays. En tant que vous montez longueur ça ma bibo yangwana. Pour les mêmes gens mais ils jouent à tournage là. Voilà. Imaginez qu'il y a 4 coups tournage dans la zone si ba pour na kenda. Pour na ngana kenda ça la montée. Quand même pour quand on rappelle mon action aux quoi qui sabotage devant public oh mon devant public qui yo finga ma donc on mettre ça nga mabe mais tant il grâce tempo ça déjà yanga a muninga nanga quand on le baraki po tant on kuta la grâce tempo Malika Moura de la Prince en tout cas Laura Chou Carmel entre tout ça rebellé tout peut ça na ba conseil to yeba alo ni tout ça mais na la zega ki mokolo nga bino na tiki yango ndebe na yaki na ngapi wana ti balo baki o place au vanda ti ba wela ba place au vanda ba vanda na tika ki pour un moment on ça ba yebi o elo ni kufa zali elo ko ya bien ça ki ba fan nanga ba o ba linga Rémi ba mona ke Rémi ndenge to lingila kayina makamna sala ka setu o mona lelo ba tebe ba yebe ki kana ni makwakala to swana ka to finga nanga mais lelo ngana ya ni yo ko sola na bino sa yani makwakala wana pena ne pixel nanga oh ah bon parce que imagine que taka na beng pixel nanga ah bon oh yani pixel yo banga te balo ba yo kopesa ba vie ba nani onga lo ba mitalie so ani makwakala wana pixel nanga ani makwakala pena pixel nanga oh na link o moni ngani ya saboy so tena mamba besi ba journaliste belé ba lobai na kipaki ba tena kipaki ya niveau to linga na makasi mono za bena ba père vidéo yani o mona nzambe na ngai mono ko olukaka ni moi za direct ni na koti pe direct donc ni pena nimi na yo oh nimi na kwa kala pena wana ser na ngai
oh yé moko loba bengi biso to lobi ba grâce te mona munga de la presse habita bizeta bano bino sanga na ngai boye te na mukolo na bino tala mo mona l'oration na grâce tembo yo munga autoroute o ba ke ça so bien et ça so bien et là ça nga passa bi kovo to na internet te na linga bino bino pe linganga lelo biso mama nga ko kufa na mboka na Kishasa ndeko nga kufi tant na moni délégation na bino pe bokei et ça linga pe bien et ça linga bien to na attendre to finga na mais quand même mola ndatende bo finga mais ça ba vie pe abatu mais oui ya on la peine serbo pe ça rapé ser conseil non les moments nani to so la kina ye to lo bene ya ni est-ce que to finga na bandundu na bakoko boye na bona boye abi ya nga pe na yoki bino pe conseil bo pe singa na yoki biso pe to biyo yo bo lobi na biso to yoki to za batu mabe zanga kate la loi tana ndako ye yana leki baswana ka bakatani bapota un souper leki poissonné ndeko na ye pe mais bolibi c'est la kaka bolibi c'est la ya ndima kwa kala na linga ko mingi na lela yo fort anima kwa kala na linga ko mingi na nyana mukoko la patron na Canada na pe souper mbote. Et merci beaucoup, vous comprenez déjà baiser mais quand même déjà ma solo ni sous ba mon mani a contre bon na problème te ceux qui m'ont essayé côté bon non on a déjà na télé ma quitté non non ma solo ba contrat na ebi pelote na ebi pelote c'est yo ça déjà écarté déjà na écarté na donc Patrick Ngamende mdazui ba mo ba ebi makambo wana azui relève na écarté na ebi te ke o c'est lo ba on ko ba sala boui même si tu na ebi mo de la poste ko yiba mo po ya yebi mais grave boyo kana Davina te bo kima non na Davina boyo kana Davina te Davina uta yaki les mêmes jours en terme compliqué na porte na baluka razongi ba compliqué na porte ba compliqué Davina yaki oh mutu ba yeba biete Davina yaki azu masque na yati po to ligaki Davina na surprise tanga koti ba garde ko ba na nini ba compliqué kanda na ba koti mutu kana ki et ça que to gagner Davina te za mutu na mutu a opesa ba raison na yi nga kovo d'or na pesi raison na ba benga ngate na yima ba tournage te o que les gens na éviter na éviter invitation ba tindele nga pona soirée ici. OK oui voilà Priska makolo yoki Rémi Kovo d'or a pesi réponse na ye to chité na déjà Rémi mais moi question mo ya savoir et puis question piège na benga ngo Rémi Kovo d'or yo zarana ba comédien yo vraiment zara na ba comédie puis yo zo téléphone otomboli comédien nyo soir na posa na ye ayaka sikoyo isa la Rémi neni ni afandi otala ba chroniqueur ni ba chroniqueuse o bozala na bango ba ofinga ba comédien ba étaler vie à ba comédien sans et pourtant bino ba Rémi bo pesa conseil. Bon, et ça va pas si on me donne ça qui OK. Dans une charge il y a numéro 1. Il faut défendre la comédien. N'a de convo na vie. Dans quoi qu'on point ni. Au moins les lots ba comédien na kaleza ka ke tout au monde la pire na musika au na musika si la beka mais belle vie kandi mais qu'on pousse la pembe na bela ko ta la comportement belle vie kandi mais belle vie on a eu ka non super. Belle vie ça super voilà. Ko pousse la pembe na beka mais dans la film na mo principal ça yo moi no couvre mais yo ko kanga yi ngami nini ya o tala ngami problème ça tu retourner mais quand pas y pendant 3 jours à tourner quand la vie à batu wana sko de yon mo na ligate batu basaka na bango au moins na moment o lalu o ya meka na comédien na sana pour na défendre attends no mi Barcelone mo na kali boma de ba liboma o ya ko simba yi avant que tu no mi Barcelone bo boire à Kovo donc jusqu'à TV déjà la boire pourtant na bi na numéro 1 na numéro 1 pour na la suivi na bango tout ba comédien muto saka na bango te pour moi lelo oyo hakili moi komi biso na ba dénoncer poto et comme o eko ke mabe voilà et comme ke mabe en plus maintenant on a pesa sa conseil na ba journaliste ba na poto tant oyo ki ke mutu moko boy abi aleka Gabriel tatini ngana finga ba poto mais benga Gabriel tout na yezo accord à Gabriel Gabi yo totini leki na finga so Gabi abi winga yi au moins te o lo bali comme na autorité ba monga tant tuninga ma photo ya fifi la sambité na biti na bo rombo ya fifi yi baki benga Gabi excuse boy na boy yo bengi te lo moko te mais lelo yo ba comédie ba omi ko finga na poto kwa elo mai oui mais ba comédie ba to poto ba finga na ba zemsu moi équipe moi ba sangani boy pona buzoba bongo eza mabe tant to linga na ba zamba ndeko ba osela biso musala moi valeur na bango ezalaka tant ba tika banda na ba okata ba pourri na bango 6h ba oya musala na pe ba zo pe 23h ba risque o eleka arte bango abiso to yebi yango voilà
toyebi yango so pe Pierrot so pe ba mutuka na ye toboki pour asundoli mutuka na ye aye na tournage Voilà. akozo pe bango pe bayibi pe lokwa mutuka Voilà. mais alors ça bolingwa musala na ye oye tala moni to sakana na ba comédie te ba ba mais oui. ba ba to tolingaka mingi Voilà. omona tant biso to bande konso na poto botombola ka biso et ça ka biso lokumu et ça ka biso fier pour lelo so bino bo contribuer na bato ba lo baké journaliste mo baté malobi ke ngane na bandi bueno kitcha ba théâtre tout tant yo lo babongo bato pe Aïe, comme elle est bino. omona Boyoka ki on père. nga lo bela ki déjà yi Ah OK. omona so tant de comme ça soutenir bande ko bo soutenir journaliste abongo c'est que bon moni ngote mutu mo bo ndeti journaliste mo ba Nigeria binde na zama no kitcha ba idée do il faut moi na public il faut gagner la Ouais, ligne normalement. voilà qui sait que le ça nous a dit boma Normalement. mais biso ba congolais to soutenir mutu abongo c'est que to D'abord qui ça va comédien. c'est que to linganité la lutte to linganité mais longa lobi kake 2021 oyo mutu asaka na comédie azaki Ah mais oui, parce que pour ba direct moi zo salama salama. Toto dernier qui mois passé chroniqueuse moko lo ba ki ba comédien baza ba tu ba tambola ba ketcha ba 2500. mais ça c'est 2500 la lumani to vanda Pourquoi tu na niveau wana? zela lo bana bo moins 2500 dollars obi kezambo Mais oui. ye mutu azo ba 2500 ye journaliste wana na pota ye lo ko sala te soka lobeni ba ba comédie te ke au moins lelo ba ta théâtre et to vanda c'est 100% toi fait Ouais. ye mwana mwasi wana akota ma musique soki fin du mois lo bimisa mbongo afutela randa Bata maboke wana lote. donc na lobi te ye fi wana Mm. atika no makamba ta théâtre Mm. akota makamba musique moi ba ta théâtre ayibi ke so abina lobela belle vie tala ma ko tala ma vie na chaîne na fin du mois na mbongo malunga so abina lobela princesse so abina lobela Barcelone so abina lobela mutentel boy coquette et kokoti la mbongo yango moni ke zo sungaka ye afuta ndaku azotia mo abonnement méga ou azosela kwa direct kolia na ye apesa ne ba comédien merci de bozo futela nganda na fin du mois elo na kolo baka yango wana. Merci beaucoup Rémi Kovodor na ndenge ndimaki ko répondre l'invitation na biso et na yebi ki ngaka tiza wana pona bino ezamba liboso memba suka te air news tout aux ana posa ya ngaka tiza ku ndaku na yo yomo roya et rapidement déjà otali caméra ah pena biso Christian Zolanga skono Rémi moi rubrique nanga air mona sala on a batu nanga awa opesa deux personnes ga conseil ou baza vraiment ba mi d'enfance na yo na théâtre bo uti na bango place mort na théâtre opesa Elise Saloum Elise conseil parce que Elise oyebi bien bo uti ne groupe doré moko to bien qui doré et puis na Christian Shoga merci beaucoup na bandi na Christian Shoga merci beaucoup na musala kitoko la sako vodo en tout cas zala yo ndingo za rayo mais des fois Christian Shoga ezali ki ye défaut na ye azala kwa RK Christian Shoga linga buso batina musala yeso eza moment ya répétition akobambo pene loko pe ko perdre pour katani pe pota o katani pena pota pena ke pona musala na ye omona Christian Shoga siko ba défaut na ye nde azwaka kanda mbala moko pe kanda na kosala pe mabe moko boye na sima pe omona même si ezali na pe répétition en tout cas mekano ko changer na biki déjà changer na yo na ye pas doré Elise Saloum nengi la ngana benga ki doré ye abanda fi oyo bato bayebi lelo ndi ba moni avantage mais nga na yebi kala na yebi doré kala aliaka pe na bato ara social ayebi kovaa na bato ye azalaki biso makele na ofuta bato mbongo bomona ye biso afuti baninga ye biso $20 mais ye apesi ye $40 omona ye mpe abimisi baninga nga mami apesi nga $40 bino apesi ndoko mais $20 ah mami bosa $10 ebokabola abombaka eloko te ana badefo na ye defo ka moko olinga koya tournage ya bato te defo Elise yango wana buka na mapeka nda mama buka pena mapeka soki mosala théâtre eza mosala na olingaka mingi teka elongi buka pena mapeka pena yo mapeka pena boye te mabe ata lelo otambola mituka chere ata lelo oza na ndako ya ndenge nini mais mosala oyo so olinga yango na mosala oyo bato babukaka mapeka. Merci beaucoup Rémi Kovodor. Merci na bandeko o tout bo to landa biso na Rémi et toute ambiance mo ya bien pour kingaka to funga na biso mutute to lobaka toujours bo solo ba question na biso réponse ya Rémi Kovodor. Rémi ba projet rapidement ya Nushka et puis ba dédicace na ba tout ba. Ouais, merci beaucoup ba projet ya Nushka ezali ki bon message de ande Kovodor côté la ba filmer à côté la ba filmer mo sepela ki pe ana no mi Barcelone pe na côté pe filmer
na kota be film na ngana nomi Barcelone no botala yango en tout cas merci beaucoup Lupanga Bandumba. po Lupanga Bandumba so moi Lupanga Bandumba eza idée ya Kovodo de na kota ki na nomi Barcelone merci beaucoup na moi pe boyamba ki yango po ebeta pena na ndenge bikoma bolanda ngo pena ngo pena zo pena ba appel te mais kala mingi pete kala mingi pete na okoti la bino loko moko na nomi Barcelone non wana eza suka na eloko so tala wana sikoyo bomona kibombanda ya mama Kalunga na Moseka na de la paix bato misatu wana sikoyo kibombanda so kibombanda na sikoyo botala génération ya banani génération sikoyo botala ke mama Kalunga mama Moseka nani de la paix so bango misatu wana bambanda so bango misatu wana tanto bike bambanda atwa kamite bozo na nomi Barcelone na makasa RK Mutsanga nomi Barcelone ye moko déjà na betela ki yango bikovodo mais kosanga do sayenga liboso ti il faut na ngate ba danger mais moment où déjà ko da tout ça makamba biso Christian Zawana déjà en tout cas ezaka eloko to sisi montage tata mbala moko na ebike kanami te bozo so ngo kanami te awa na ebike ba to bolinga kovodo barter poto ba bozo ba bobo manuka na kati ba Belgique kandi na kati pona oya pena mabe na okoti au moins 10 personnes mais 10 personnes ezaka batamakasi ah bon bon Rolanda yango ba obe bozo c'est la film na Nuska TV quand na seki bino ma emiso Belgique moi contre temps né do ça man santé zaki bien té mais si quoi qu'on a eu na bien nomi Barcelone azwa to aussi ça film mais to aussi ça makamnya surtout samedi dimanche bozo zwa yango merci beaucoup na Yahweh mabanje lamba ne lamba balobi mwana mobalo akangi nde azolatisa bato Yahweh mabanje lamba ne lamba merci beaucoup na Ken Mosengo papa social le nom Mercedes na États-Unis d'Amérique vie kento nzulu câble et mani mambo balobi pesa makambo be mani mambo zwa makambo producteur a solo producteur a solo azobeta ba fabricant alobi na ngapeka na mingi te ko vona yes ko na batati ya nazawa ne mani mambo na pesa mbote na bato to balina Rémi Kovodo bo s'abonner na nomi Barcelone mo kozwa babora kitoko kaka bye merci beaucoup na Rémi Kovodo merci beaucoup rotelema na yo déjà ngana yo tokabwana biso merci déjà bandeko tout bozalaki wana pona kolanda biso na Rémi ambiance doté merci beaucoup na baboni na Sonios de Naomi Barcelone et ngana opesa merci beaucoup na mon boss RK Mutsanga Champions League mon coach et na Naomi Barcelone merci beaucoup na confiance et pasteur Enoch Kalombo bana ACK Masengu et ko yinda kune pas pasteur Enoch Kalombo l'homme de dimension maman elonga bambote yangwana Jiveshin to le père de jumeaux yaope yangwana papa Jano Kashala on G7 officiel tozana pour s'abonner au sala pe biso bien yawe mabanza Istanbul garçon noir et la man et la mbato lata la tandeka to mesana rolata bambote belé na Josi Yaker moi ça mis ce gilet et au kata bambote no yangwana Yannick Makadi multimillionnaire njilwa Clave Maleba Grand Jogo garçon Valère bambote na bino ngana bana njili na pe bino bambote belé Coraline Kiambi yayo pe yangwana ebisa Rosi Kiambi papa Kakaro bino nyos dalinga bino onere ngana bino merci beaucoup Christian de Chris vraiment na musala kitoko merci beaucoup to rosa bengate boze la film ya Lalou Maleba ezoya déjà film ya Lalou Maleba ezoya boko sentir nazana ka pona osela bino musala kitoko merci beaucoup ngana bino to monani na prochaine numéro Barcelone TV, vas-y. Papa, maman, étudiant n'a pas professeur.